Saratola TV. Tengai koina po muta bengani yo te parce que ko bengana na esali ngana za o nazalelo. Oyebi soki ti lelo nazaka na orchestre héritier. Mais na suki lora fifisi wat. Saratola TV. Voilà. Nati na ngwa lobaki yango pe. Net Karim Mokonzi abetanga. Barango joue au mona là. Mais c'est là. Au moni déjà monto lobi ara na Belgique. Ngana kenda Belgique na Atomium na sala live. Na belela kombo na aya sobaza mwasi. Amona na te? Na Belgique amona na te. Saratola TV. Nga bengana kanga. Gloire à Dieu parce que ko bengana na esalenga nazwa force ya rebosser ya retravailler na koma place na lelo. A président ba fifisi wa badibaya nda président na banga président na ngate. So to kuta ene héritier place avion mon retrouva na business class. Ngana travailleur nete to va ne qualité moko. Saratola TV. Aw sa ila sopeka ba sombelier ya kazui. Aloyo se baninga nga na lati na zongsi aliko na ngo plage. Je dois revenir, nous avons beaucoup de choses. Moi ba plage na concert. Mon lobby Saratola TV. Toyebi brutalité ndenge ezalaka. Batu bakanisa so moto longwe na visa na Congo ke na mona poto wana droit ya obeta moto na poto to wana droit. Ça crée nos bêtises sérieux. Oh. Oui. Saratola TV. Donc, et ça pas marambo batu balobara tika loba na ba sentiment. Preuve on est. Vidéo wana ocha ya Tour Eiffel, et ça vidéo après. Mais tant on tourne à kacha Tour Eiffel, na ça qui live, ti batu wana nyonso bazai connecté neni ba ya kité. Saratola TV. Cacho na réfléchir. Cacho on a parqué à Kalam. Pourquoi kota Cacho? Makamba fali. Ce qu'on a bénéficié na Cacho po héritier atindara ba binsanga. Yango souvenir kasite. Obi nga souvenir a bien Cacho te papa. Saratola TV. Batu bazu ba visiter. Fabrice a na pour ma visiter. Conseil ebetamaki parce que Fabrice a rapport ma visiter ana green card. Il avait main noire. Après ça disait ça, il avait main noire ouais ça. Bon héritier zundeni. Le bas président héritier. Ten président tabotama na omba président à titre comment on héritier. Yo sala kuna ex-président nanti. Ta ex-président na ngate ngana ka engagé kuna te ba benga mutu président so komi engagé. Ofandi na Kinshasa, Brazzaville, na Afrique, tope na mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution e. Botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino ma ya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to mpe batu oyo loposo esi ebeba. Bino moko boyebi baproduit cosmétique ebele likolo ya hydroquinone ebebisa batu loposo, kasi bandeko ya Beto Cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya baproduit créé à base naturelle kasi ezali très efficace. Bokanisi esili na bandeko ya Beto Cosmétique bokokuta palette maquillage, mousse nettoyante, crème de visage, savon lemon, sérum huile, gamme mobimba pona ko éclaircir loposo na bino. Soki olingi ozwa bango eza facile, simple, beta kaka www.betocosmetique.com. Oza mobimba oyo wapi tope okoki kobenga bango na numero oyo plus 32 466 35 28 85. Livraison ezali kosalema partout ozwami na monde entier. Ezala na Afrique, ezala na Europe, na Asie, Amérique, pe mokili mobimba. Sala bango confiance okozala mobimba po loposo na yo ekozala kaka ngebu mwete pete ekozala kitoko oyo wapi ya normal. Oui.
Saratola TV, la chaîne qui assure, Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé une émission de 100% Star, où toujours représenté par Dieu. Merci, Mbadinga, Netoba, à toi, faire obliger à Bissou, tous à la Kawana. Pour nous repérer, ça va toujours information dans ta reste comme si vous avez un endroit où information et se dérouler. Je remercie l'équipe technique et rédactionnelle et grâce à Bangonde, vous avez servi pour nous avoir toujours information. Merci à notre sponsor officiel. Lui, c'est Fiston Ito qui a Arana Dieu. Merci, Mbadinga, na 100% Star. Et pourquoi pas à Yannick Intela, Judith Intela depuis Paris, Arlette Magema, Espoir de la jeunesse depuis Paris, et à Dinamour Kabemba, la belle femme, pourquoi pas à Badega Schengen 5 étoiles depuis Bordeaux. Comme je viens de le dire, à Tolkien oblige et tout recevoir après qu'on a précisément na continent Europe et na France ou na Tamboli Turquie France lilo tout joie point de vue par rapport il y a question d'actualité sujet événement qui est belé et libanais mboka ina kati mboka to zaki point de vue na été to zo peut attendre que neto lo bara era mboka na ye na sali constamment a sala vraiment sous a oyamba le soute yindi ba oyamba c'est dire à quoi à traga à la liste ou les anzelo ya poni ya sika atika la wana atika ko yamba invité manka be invité wana nani Saratola visionnaire ya Saratola TV et monsieur à la partager dans la chaîne partenaire et merci à Didier Ndita Veriston na Congo 24 TV place au besoin émission besoin on a Saratola TV comme je viens de le dire il est là avec nous sur le même langage na équipe technique bon on a déjà invité na biso na toloba wa Saratola la 100% Star ko utara précisément na Europe et les lois obédier merci mbadinga to solo la andime invitation na biso émission polémique mais abenga émission polémique mais na soko le cas pour nani. Bonjour Sarato. Bonjour, Dieu merci Mbadinga. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nenge Honorenga. Yambanga na Sarato la télévision et puis na Congo 24. En tout cas, un grand merci pour na Batunion Sto Bolinganga, s'abonner à la chaîne YouTube Nanga Lelo, plus de 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Nous la plaquer pour célébrer ensemble. En tout cas, merci infiniment à la meilleure fan du monde. Merci na Batunion Sto Bondimelanga, vous sepelera na mission Nanga. Merci beaucoup. Saratola, Kotala déjà, aux Adam Tamunene, Torolo, Basante, Savo, aux Apozobela, Saratola, Neni famille. Tes santé, ça va. Santé, ça va. Famille, ça va très bien par la grâce de Dieu. Au sali, et loko oyo nga lo bango vérité na caméra, to zelaki yango, to lobeli yango mingi na ba émission, nous pouvons dire aujourd'hui aussi des émissionnettes, o bato basalaki belé, Saratola matara avion moko, Saratola memaka bana, Saratola boy. Mais cette fois-ci, Saratola ouvager en famille, si je dis en famille, aucun banda na papa. Tina mwana ok au bandi au leki ba Afrida to tikango Turquie France d'une paix Saratola pourquoi linga ko sala ngona temps oyo ko vaje na famille mobimba vacances. OK Vacances eza vacances eza temps ya copte eza temps oyo papa Diego azaki pe off na côté nae ngape na ki off moi na pas ki off donc on s'est décidé tout ça la voyage ensemble en famille, tout voyager et puis c'est la première fois parce que tout autant qu'en Afrique du Sud, tout voyager tous ensemble. Alors pourquoi pas tout voyager tous ensemble pour que tout que nous passer quelques séjours pour nos vacances, même surtout qui tient moi batenaire cané alara. Donc voilà, hein, on s'est décidé et puis tout ça est en gros très facile. Bon ça est en gros très facile, Saratola. Bate belé tout na dit merci Mbadinga zoloba voilà équipe technique et la Tsabiso bon mon a Saratola Diego Milito waza artiste et musicien waza mobile na ye na waza mwana ya suka to mona oya bébé Brian oyo bon mona la Tour Eiffel en tout cas mondeli kola la bola kindo ka mondeli le na bon mona photo me bato bazo baluka on y est ba manie ba mais les applications hein bazo balu sabino boy c'est ça oui application à montage parce que bazo filmer biso ka normal voilà mais na montage asalango et comment va balola bino ça retourne là on a mon Tour Eiffel j'espère équiper là ça
Ça tout qui difficile, c'est là ba intervention ba collègue na yo mususu na yo moko, ça tout la soirée France et aux alaboye, ça tout la to kanela ye, ça tout la on est à parité, ayaka ya kubata matomona ka été cette fois-ci mais dis-nous, tant on attaque Paris Sarah. Okuta pe na bande ona. Ah na bande okuna te. T'es ba congolaise, ba congolais on a dit que moi je dois pas aller loin parce que aussi comme je disais aussi des émissionnettes oui salamaki avant yo OK na de minutes OK so ba monyo ba robeta yo moi je wa télévision voilà natina ngwa lobaki yango pe net Karine Mokonzi abetanga ba ngo jour au mona yo mais c'est là au moni bilo musoba na ba no eza TV TV pesi mutu pouvoir ata talaka muta ata msu na France ana pouvoir finga président Fachi ya finga na kisasa donc TV pesa mutu nyos tout pouvoir na accès au loba o azokanisa déjà mutu olobi ara na Belgique ngana kenda Belgique na Atomium na sala live na belela kombo na aya sokaza mwasi amona na te na Belgique amona na te donc ezaka koloba sentiment oloba et puis bato baloba wana saka soka e poto to beta e bon nakitaka na Roissy Charles de Gaulle en dehors à Roissy na soka train na Gare du Nord kota ba na quartier ya base mobimba Gare du Nord na pesi ba mbote na moni atanka levier na Cyprien Nzolo na pesi o bambote na toka wana alors na matrape train nakutana na ba warrior ebele bokoto na pesi mbote grand prêtre mère maman asaka ateka mafuta mbila na poto na France bokoto ye wana bokoto na pesi mbote en tout cas te ba pesa te ateka mafuta mbila aza fanatika fali mbila ba pesi billet c'est ça non image moi c'est là te eza lokuta billet somba mapa bateka pa mafuta mbila po sombia pa do aza warrior mailata marque ya fali atekela ngo mafuta mbila nakutana ba mame bele na kati ba train do natambolaka en dehors de ça poto ya mboka pe ya mundele OK batala rape mutango solo bato kanela do ngana telemika boy yo ye obetinga na telempeka bina kanyi maboko mais non toi ba africain to ebi brutalité ndenge ezalaka bato bakanta so mutolongwe na visa na Congo ke na ngona poto wana droit ya obeta muto na poto to wana droit saka ino beti sérieux oui pozongi bakani obete te ye mutaye violation à domicile bete sérieux penza soko kata ta pota katai parce que moto azoya na idée ya saloma be il faut saler non mabe avant ya saloma be on se sauver pour now donc eza ba marambo batu balobara tika loba na ba sentiment preuve on est vidéo wana ocha ya Tour Eiffel eza vidéo après mais tant on toana kacha Tour Eiffel na saki live tibato wana nyonso bazai connecter neni ba yakite ba mona ki opposant ba moni biso toana live na Tour Eiffel ke Sarana Diego bangwana ba na live ba yaki obeta te point peut-être ba kala ke mukanda ba ko binzon sa bango pe on peut proposer de dire que non peut-être ba na bobangi so pe ba yi ba longi par exemple ba Belgique ba longi ba France ba ndako na ya ngona oloba na OK poto ezamboka mundele yamboka na bisote donc oloba na mutuka facilement boina ko beta yo papa na sala émission la Gloire Langue en plein live voilà batu ba yeba ki Sarah na kacha Saint-Denis au sa live tout ça live à plus d'une heure du temps tant wana ko démarrer car na oye boye tendeni donc eza koloba sentiment koloba sentiment koloba mutaninga sepesa mnone tellement na na Sarah habité na manifestata ngo ke tukubeta voilà ya na mungala voilà Sarah oza mungala avant nozonga là je salue comme tu viens de citer Gloire on a monaki même émission na yena artiste émission qui est Diego Milito j'avais vraiment aimé même félicitations à un réalisateur na invité Gloire à travers vraiment un animé j'avais vraiment aimé même dans scénario vraiment et c'était bien même mais Mikolo ça va vous signez contrat nani pe ba so ba congolais ba lata ba signer contrat te Mikolo botomongi na ba versa c'est il faut le koye bati réalisateur et depuis so pena zo pena versa pena bandanga pena boye bandanga pena mon ale ale na lati boye tina fula bana ki versa tout le monde va comprendre d'abord non na fula oza contrefaçon contrefaçon donc to benga ngo ba master copy
Donc, ils ont original, mais sans licence. Sans licence. Autres sont pas chinois. Okay. Original, mais il y a une licence. Il y a des chinois. Tenga tekara. Ok. Il y a des robe na oteka. Na tekara. Oh, bosom tu passes penango. Ezali. Ezali oteka. Neti OP. Ezali oteka. Ezali bouteille. Tu as un master copie, high quality. Donc, nga teka déjà là-bas. Mais ils ont empêché nga tena kota maison ya solo na somba elamba. Parce que na kota la maison ya solo na somba kelamba. Bato ba osa publicité bilamba fo tuna bango. Est-ce que maison ana ebi kombo na yo? Est-ce qu'on a facture eza na kombo? Est-ce qu'on a ID client? Pour moi, toi, somba elamba na maison, faut ça na ID client. Nga na na kisasa, na na ID client ya Gucci. Ok. Na na ba facture à Gucci na kombo na nga José Tchela Biswangu. Na na facture à Gucci. So tali non du client ba komi penda Sarato la Benanga. Ok. Na se ya nom du client mon ID client. Je sais mentionner on penda ID client mon ba komi ID client numéro na nga client mpandi. O moni ID client wana. So na fungola en États-Unis. Na somba blo on so ke États-Unis. Na c'est la ka ID client. Donc so ba betika Sarato la kombo na ngebimi azala ngade na Gucci. Et puis ngane na zaboye na zora ba mail ya Gucci sera bimisi biloko sika. Parce que na komi lora client dango wana ya ba question fo tout na rabat. Ko ya olega na TV ko la na lati versa. So moninga lobi numba mo ya contrefaçon. On comprend. Mais ça peut na on a latina suka. Ya ngona ebisio na l'action ba mo ke za nango contrefaçon. Mais muta osombe lora contrefaçon oyo aya kosio nga na kenda kisoki maison mais est-ce que maison on est na kombo na auto eza sopeka ba sombeli oyo kyozwa. Olobi ça. Olati Versace mais est-ce que Versace wana maison à Versace ba yebio e na kombo nao to ba sombaki yo ke sopeko kyozwa. Excusez-moi na lo babon na caméra en tout cas bato ba ta la biso bo excusez na mekempe ko ni ta place na Sarah boza ba jalouse quand je dis boza je dis en général parce que namoni Karine Mokonza lati Versace a sombi mo 800 €. Mais na 800 € na ya sombi ba sombeli yango mais merci pour bon ici a lobby ba sombeli yete yo po yesu yo lobaki yo moko kota ki sombi ou ba sombeli yango wana. Pourquoi bolinga botuta mutu yemo muta ayele biso kumba Bernadette Masengu mutala tsaka yango bongo sikoto sande ya ona eso bino bana ba sombela bino te ngande eso biso eso bato baza ben compétent ngasko na capable au kota na sombi 800 € peselo te so na kota na pas monti na somba ba bijou à 6000 € bongo roba 800 € na Versace. Donc nga ba sombela ngate na komi sombela. Ola ça on peut na caméra. Na oui ezali ba vidéo ezala on a. Tena habita musoma 6000 €. Ezali. Ponga na yebita ko la ba plante. Na monaka pe ba lakisa ko ba plante. O ba lata na nte ya milai ba lakisa ka yango. Te wana sko bango ba somi na Chine. Olobi? Ya bango ya ki ya Chine ya qualité. Ya qualité. Ya ngana soma na Vietnam. Wana za constant sala ku beza bon. Te eza bongo qualité likolo pour ba plante ndenge za wana. O monika roba Versace. Et à contrefaçon. Voilà. So le beau look original nango mona otom suna ba 1000 et quelques. Vous comprenez? Parce que moto Alexis robe na yeke nga somi robe na 1000 et quelques na Versace. Ngana c'était pour ngana teka ya nga tom su $100 te eza $100 te zelo monte. Il y a des qualités différentes. Donc ceux qui moto alati elamba na ye moto tout ata moto asomela lamba na na gambela. Azana droit ya okumisela mbana ye pour muto okumisela ngo azata ana latela mbana ngeza cher bravo mais koya ko zwango neto pesa batu ba devoir tandis que yo moko za wata enregistrer na ba maison anate ba yebiote ozata na ID client oza incapable faut ba sombelo yo ke ozwa do ba yo salo livraison yo keka Sarato la to sombelo Versace kendeka kene kozwa. C'est différent na biso bato to na ba ID client na ID client na Adidas na bénéficiaire na ba promotion na mambebele na ID client na Sephora na ID client na Fenty marque Ariana na ID client na H&M na ID client na Zara na ID client na Griffo na linga mingi bimisika o kombo na ngweza lora na etia ba turc donc nani na Dior te na Dior na zate
na dio na tangelo ba place na na ba nga ko sa te ba place na kota ka ba place na kota na sombaka na bosa ni suna na ID client wapi Gucci yango na ebiso na tele bino facture Gucci Gucci à France pas en plus ozo comprendre na za ba ID client na ba marque o na sombaka donc marque wana komela nga ba mail so ba nouveauté koti ba sac ba nini nyo se komela nga so na za prête na ko commander na commander online ba livrer nga omoni donc c'est différent na moto yo au ça il a sopeka ba sombeli ya kazui aloyo se baninga nga na lati na zongsi aliko na ngo plage. Je dois revenir, nous avons beaucoup de choses. Roba plage na concert. Hey. Au lobby? Bana Congo oh Saratola alobaka ba matière à musique. Matière musu yango yo po ba matière eza na ba sorte belé. Matière yango nazopesa bino matière ya bio mama ozotala nga kobenga nga te o mama te na lingi ba appel te ko mama Sarah na saela ko ba démarche à voyage les germes travel. Voilà en tout cas peuple congolais bandeko nanga ba congolais bozo souffrir mingi na makambita li ba voyage biso toza lelo bato tolobara soko lobi likambo na mboka bato bayoki na uta ko beta c'était na komi déjà na 5 plaintes oya ba mama basoya kolela pa nanga mama Sarah ba escroquinga mbongo voyage na teki mutuka na teki ba bijoux po bana bakende voyage à Canada, Europe, États-Unis ba agence ebele bozomona na ville à Kinshasa na ba réseaux sociaux na ba TikTok s'il vous plaît bandeko eza ba agence à kokende te. Europe, Amérique, Asie, partout, Océanie, mboka nyonso lingo kende na conseiller yo yaka na légère travel. Yaya, olio tchelanga poison na chombo, s'il te plaît. Soko za na posa au voyager, na teki secret, na te atoze ennemi nanga, atoze ennemi nango linganga te, atoza warrior, atoza gaulois, en tout cas, to tiara no pembeni, ba ndeko nanga na linga mabete. Yao lugana no visa benga agence sokoza précisément na Kinshasa oye na adresse agence eza wana na barre d'écran au contacter bango oye sur place au moni. En tout cas les germes travel eza sunga Congo. Ça va le bénin. Tola, Bini. Na le hôtel? Non, na la taille robe à plage na concert. Te na bika robe à plage na concert. C'est qui interdit mutala ta robe na concert? Te robe à plage ndé. Non, na la taille robe à plage. Oh, na le bika kachi. Est-ce que tu vas faire? Moi si na la ta robe à plage. Malheureusement la ta nyos. Na robe à plage à un concert. Tes concerts te à la ta nyos, c'est une plage à la ta robe à plage. C'est une qui est normal. Merci parce que bongi si c'est une plage à robe à plage. Parce que mutazi robe à plage à un concert. Son nani ou à la ta robe à plage. Makaka diaka. Comme nangwana. Bon, aussi nommé mutu kombo na ebité moyena la ngelango. Je dois revenir. Saratola, lelo toi m'a mobile to me un peu to profiter. To la dit un peu. TikTok. Na vie à Saratola. Zélote. S'il te plaît, je peux finir. Na vie à Saratola. Ils ont la 4e position. Elote. La journée, la vie. Ils ont pendate. Ils ont vraiment. Mais qu'est-ce qui fait Saratola aura trop na TikTok? Je vois comment au Tekablo on a TikTok, au Salamam on a. Yangora estindangana za trop na TikTok. Laissez-moi finir quand même. Tu as le temps de répondre. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui en dehors au Tekablo au Saratola? On a trop na engagé qu'on répondre à battu trop ou qu'on crée un sujet sur TikTok. Pourquoi? Tenga créer un sujet sur YouTube et kende TikTok. Tu as le audio? Et où tu as YouTube? Batin yo no mimi na TikTok. Te et où tu as YouTube, ba page ba kati ba ke na TikTok. Ah donc ça yo tem to même. O mande to sala bon. So bordir mo ele ka o mo na TikTok.
Donc bah comment la rapidité il y a aussi nga coûte ça élément et les comment des aratom sur l'élément premier tout ça l'émission dans l'élection première non émission silité et quotidien TikTok ba katika partout ba yokai ba kati déjà émission natala mais émission non non silité déjà ba kataki. OK. Donc bangonde ba kataka ba kenda ngo TikTok nga TikTok na se serveur nango le rôle la plateforme à publicité pour na ba produit nanga. OK. Combien d'abonnés na compte TikTok? Bah vous avez combien de comptes premièrement? 3 comptes. Ouais. Quand tu es abonné belé, et elle a combien Sarah Tola ça bah 200 et quelques. 200 et quelques abonnés. Bah foot à na TikTok là. Té na ça la TikTok payante. Pourquoi? Parce que na fungola TikTok na Congo. Donc bateau deuxième TikTok na ngana na fungola en France. Est-ce que bateau yo tout le monde ba na ba abonné monétisation exacte. Donc ba gagner raté. Exact. Quand ba promotion bo ça la ba publicité bo gagner. Ndeto gagner na ba fleur mettez-moi les cadeaux ba oh kabo ça la donnez-moi les cadeaux. Oh j'ai sali kabo se boulembi. Auto ça clip là on a village chez Temba, j'étais là, j'ai vu comment biloka paie maison. Kabo se boulembi. Félicitations à yo. Je dois revenir. Aujourd'hui nous parlons de Sarah Tola. Oza moto je dis ça tu es là. Oza parmi bateau le soki ba lobby bateau bazo yo ka félicitations premièrement. Merci. Sarah. Bateau ba linga yo na YouTube na yo. Et c'est pas commun en privé que Sarah ce que tu fais na TikTok to se pelaté o ba katara to mona na TikTok bateau se pelaté ba ibisa fait déjà. Attends que moto. Ba TikTok déjà ba ro ibisa ngate parce que nga travailler na YouTube. OK. TikTok ils ont reproduit on ça ils ont dur na yo. On ça na YouTube. Mais na batu nanga lo kwa ba meilleur fan so ba monelo mon peut-être na lobby langage déplacé ba binganga. Non Sarah en tout cas partout koloba ngo susté za langage mo déplacé to Sarah partout yo place loba ki la ba loba laté ba tchakale ouais ba portanga ba correction ouais parce que net iboeza bato o ba derrière nga ba anonyme ba soutenir nga pena makasi ba bengi ngai na mamba fali oh non Sarah tika noka bongo parce que au petit sa moto comme ça ba audio te j'ai laissé les audios ba audio et pesa nga matière et tali sa chaîne nga et pesa nga mbongo mais to ka bato ba na yo ka bango ba singa il faut laisser j'ai laissé. Tu sais, tu viens de citer artistes et musiciens congolais qui est Fally Ipupa, fierté de la musique congolaise. On doit prendre le temps aussi de parler de lui. Mais Sarah Tola, ton côté dans la musique non mais biso. Oui que va conseil beta me belé. Ben oui. Bah oui que va programme pesa. Et belé. Beta manette les 12 heures à Tozalana l'aide du maître Patrick Bekam. Na Suisse mboka ba bienvenue Bouissou. De Suzerland. Ya zo visa tazui. Tarobeta. Tazui visa pour azwa kité baboya ki. Non na moni na caméra té mais je te dis nenge sport ezoli. Tes sport pe le kakate papa. Badinga. Sport le kakate. Ba poussa poani. Ambassade de boya au pia visa. Ça même à Patrick Bekam. Te tolo ba vérité musa na bisoti. OK. Azoka tour alibosoka sport ba publicité leka et après ba repousse parce que ambassade aboya opesa ba visa. OK. Et yango na tuni ba loka nini oyebisinga sport ezongi. Donc c'est que tout a eu visa. C'est la question. Malheureusement, nous attendons le 12 août et le 12 octobre. Tu es que tu as la l'aide du Fabregas fait à la cabo. Azaine. Répétition. Kasa beta ki on a ba jour J ba tu ba visa te. Fabregas a na pour ma visa te. Conseil beta maki parce que Fabregas a rapport ma visa te ana green card. Il y avait main noire. Artiste disait ça, il avait main noire ouais ça. Bon héritier Zundeni. Le bas président héritier. Ten président tabotama na omba président à titre comment héritier. Yo sala kuna ex-président na honte. Ta ex-président nga te nga na engagé kuna te ba benga mutu président so komi engagé. Mais oui biloko yo je dois aussi revenir. Au comment la langue au lobby langage yo japonais loba na émission nanga. Nazaka. C'est là nga ne quoi japonais. OK. S'il te plaît. Azala deya directeur artistique. Série moko na ba Diego Milito ou aza mobile na yo série bozana la team. Ya bien bien la team ngwana. On orchestre na bino. Ba Dame Suluzo bino so bozala kuna.
Nini oyo isala la nini contrat la mise à la nini bilon sobobo ya kibozaka au sala kunate. L'époque on n'avait pas de contrat. On n'avait pas de contrat, il y a un place Moroté là que j'ai travaillé chez lui. Il y a un place Moroté où ça preuve que Sarah a été payée chez moi. Okay. Comment on comme président nanga to ex-président impossible. Bengani ko ina batu mabe. So kwa bengani na place na ye ko ya souté ina batu mabe Sarah. Te ngai ko ina po muta bengani yo te parce que ko bengana na esel ngana za ona za lelo. So na orchestre ne ngana souffrir. Il va bengana ba place belé ça. Zela na to ke malembe. Place wana te na sepeli na ngo to le kate. Na sepeli na place wana. Oyebi ke soki ti lelo nazaka yo kasi ko bordir côté yi. Voilà. Obi na ngani babengana gayo so babengani yo. Te yo babengana ko ma ebele. Mais ato na la team. Babengana yo. Héritier bengana kanga yango na yinai. Ex-président nga bengana nga yo. Te aza ex-président nga tatika la futanga te. Oyebi soki ti lelo nazaka na orchestre héritier. Mais na suki lora fifisi wat. Comment ça? Ye wana tikalit. Batu bakepo ta tikali. So naza te papa zela nangana ke ba poto na kindaka te. So nazara pe héritier. Nangana ke ba poto na kindaka te. Nangana za toujours mungamba. Ba ngeba nozaka liste ba voyager nangana koma dadi mola kutu gloire à Dieu pour na sali be mission trop ba mimi mola tout ba kenai. Dadi mola sali combien d'années héritier akindaka te batika ki batika. Ngape nangana zaka zela nanu ba dadi mola kutu bayali boso. Te banga baloba bongo zela nanu yo kuti ba dadi mola no ba kete yo ngoke ndeni. Nangana zela. Siko ero to so potana na fifi si wana na okene na rotika de vieux yo ngana zana ngo pe héritier vieux aussi wazana ngo. Si wana fini. Ye wana chikali. E bon yo zomo na te ba oseka hein. Mais bambaka libanga na. Siko ngai vi nanga na koma indépendante. Ya zo dépendre na wata. Moi je dépends de personne. Donc so ya bengana kanga. Merci parce que qui te ba bengana kanga. Ndenga bengana kanga. Gloire à Dieu parce que ko bengana na esalenga. Nazwa force ya bosser ya travailler na koma place na lelo. OK. A président ba fifisi wa ba dibaya nda président na banga président ngate. So to kuta une héritier place avion moko to va na business class ngana travailleur ne te to va ne qualité moko. To va na business class. Na vanda na feri na business class. So pe jum su to kuta na fali na Air France to vanda na business class. Sarah, nous avons découvert. En dehors ya kombo ya Sarah, Toulousana, comment on va bien avant? Comment on a bon? Car kombo ya mwana. On est loin bon la semaine. Oh, Lucas comme sous. Mais non, oh le balaka, mais je trouve que c'est comme si Mathieu lo romoro beaucoup. Au comme sir na yo. Mais faut la assir parce que mon tout na vie aux assir na business class ka ko bien. Yangwana. Oh benga Real wa benga ngo matalana. Te matalana te parce que ça billet mbongo ekufa wana. Oh ça recommence au vano e motel kolobo photo. Ya mbongo ekufa wana business class wana. Ya matalana te. Et compagnie par compagnie et puis billet zara na bâton mais billet business class déjà zara 2500 matin, 2500 on a pesara soro ke Dubaï, Éthiopien déjà 2500, 2600, 2800. Donc on a peine à dire vous sommes là qui business. To vanda business to ami sombela business. Yo mon ta somba hier. Ayem ta sombela business. Donc vous dépassez à 7500. Teo. Ko kende poto a na 2500 à la raté. Donc nous parlons tout le belani. Business class. Billet business class. 7500 te billet business class na temps obiso kenda ke koma ba 4000. Donc 4000 wana fois 3 ça fait 12000. Donc Sarah Tola a dépensé 12000. Voilà coûté à moutier papa. Bongo ngamona kenda États-Unis à 8500 business class à Amérique. Et on commence à comparer les lola ba président ya orchestre. Ngape na présidente ya fondation Sarah Tola. Et ça y a combien d'années? Toi on dit que toi titre moko. Combien d'années? Titre yo ngope sa bato wana ngape na lata ngo. Yo na combien d'années ya fondation na? Na sali nango ba 5 ans. Ah Maïs Sofa bon félicitations hein. Jeune. Yo na bien jeune. Jeune talent. Parce que je trouve que yo comment se comparer trop na jeune talent. Non, c'est pas ça que moi j'ai dit. Te ka ngana ndimi na jeune talent na ngana. On dit yo beta musique. Te kasi
Ba ko tsaka studio a olinga na réfléchir yo. Na yemba koleka ba chanteuse ebele na. Est-ce que bigena bi koleka ba chanteuse nyonso. Manquement ya promotion, nzembo yembe kenda. Ya manquement promotion te exactement. Yo za kwa demande niquer. Et attends, on m'a dit alors batu bosara bobosa na c'est là pona bino yoka pona bino il faut monter ça nzembo ka siko et ça succès. Alors pour toi ça succès il faut combien de temps? Il faut combien de temps? Le temps c'est Dieu. Pour monter muso akobim c'est le ka siko yo et kangi mukili momba bobi pa bomi batu. C'est le temps. Muta vivre en temps na destin. Na kuta batu na TV, nga kuta batu na TV. Ça c'est vrai. Na sauté bango. Exactement. O sauté bango. Basé be na sauté bango na piétina na leka. O kuta na YouTube. Na YouTube pe na TV na leka. Papa na YouTube da. Na YouTube pe na TV. Na YouTube da. Nani? Yo. Ado yuwe na Sims esele. Ah, bon bato ba accompagner carrière na yo na YouTube. Ba tante ba patron na yo. Ou ba patron. Oh ba accompagner carrière Mike Lokamba. Esili. Kente. Afutanga te. Quand on parle de patron, c'est la personne où a foutu à gauche à fin du mois. Yete. S'il te plaît. Yete Penza. Que je te dois. Je voulais dire, Sarah Tola. Excusez-moi vraiment. Ce que vous avez inconsciente. Et pour que ce n'est pas un problème. Moutounio sort à la berrière. Ce que vous avez consciente. Moutounio sort à la berrière. Pourquoi je dis ça? Ce que vous avez un salaire, vous avez un salaire. Et pour qu'on ait acquis ou une relation ni nous aussi comme ça là. Ken piana a contribué à ta carrière na. Rien du tout. O le kana film na film outé. Collègue ça au contribué té. Merci quand même. O le kata ta qui chroniqueuse. Mais a contribué à té. Collègue oui, ça fait partie des passages à vie na. Ça avait fait combien de temps? Bah 6 mois que tu pété. Et pas Mike ça là combien de temps? Mike nazwana e ba une année. Une année. Est-ce que moto a contribué à que ça moto à la kisaka? OK. Qui a la l'autre? Te. Moto la kisanga abakiselanga biloko na banda kozanga za Mike Lokamba. Lelo na introduction nga je disais na yamba bon pour moi je peux dire aujourd'hui na ko montrer tout la analyste. Balba bon réel. Yango wana chief. Analyste. Le quoi pe président? Non, s'il te plaît. Donc yo bengaka, zelano yo bengaka ba Diego ba président, ba héritier, ba Kofinga président. Nga pe na présidente ya fondation nanga. Pour nous la président, c'est pas un problème. Aujourd'hui nous parlons de Petit Falil aussi président. Président, voilà, pe sanga pe respect. Nous parlons d'ambassade bourgeois. Nga pe présidente. Comme Mino Abraham, président. Nga pe présidente. Yo qu'est-ce ni? Présidente de la fondation Sarah Tola, très bien réputée, très bien reconnue avec beaucoup d'actions. Voilà. Fondation Sarah Tola. Ça fait 5 ans. 5 ans. Et tant que ça enregistré à Kinshasa, enregistré en Amérique. Et tant que ça va belé, na royeba montanté parce que bana msous na yebi bangote to mona na te so akomeli oka mama Sarah, nga mama kufa minerval, okomo futele minerval au mona epété. Félicitations quand même amté ambola mwana. Sarah Tola lelo to komi to lomo liyo. Par rapport à l'art, Eh, bolongolinga déjà? Oui. Eh, pitié. Pourquoi je dis ça? Ana Souka ou moi Souka, ça la émission vraiment va nous poser la question. Moi Souka, c'est quand? Eh, bah 4 mois passés. Hein. Chroniqueuse, hein? À Bossani, journaliste à Bossani. Bah 4 mois passés, na yamba sou batouté. Pourquoi? Oui, Mbadinga, question tout n'est bien. 4 mois passés, pourquoi? 4 mois passés parce que Webi Moussa na biso lelo yo tokoti ba parvenir pe belé. OK. O mona mutu a opesa ka émission te mena nzoto. Wana ba ndona basi. Ba na facilité aux invités. OK. Parce que na nzoto ils ont accompagné musicien sa nini aya. Tandis que yo soro komeli musicien otaka na gagner nini petchango na opesa actualité ka boué. Et bon retour. Donc mon arabatum surtout que kota ba comédien faut fouta mbongo. OK. Ba koma bon. Na ba pasteur ba commencer ngam. Na oyambate. Tengap na oyambate. OK. Yango mone non c'est la promotion na photo le sous. Te na oyambate. Est-ce que bango ba yebaka ke ezaka na batu pour les kan émission netinga émission na nga ba futa ka pour les cas. Na tika chaîne na nga bongo. En tout cas va na matière na yo ngamo lora na ebolo ba na tikali analyste. Na oyambote. Vanda. Donc, au moment où on comédien,
chaîne monene loka chaîne nangi zo benga ezo pesa o lumière visibilité o fele nanu mozo imposer nga na photo tandis que na kati émission nanga ubwaka ba dédicace batu ba okabela yo batu ba kubenga yo o misa la paix promotion alenga na gagner net nini ke o bénéficier na YouTube en tout cas yango na boya so iko yamba batu pe wala kutu na episode na yamba 4 mois passé wana ya kutu ko yamba te po eza analyse to sara entre biso ndeyo po benga boy mais ke na telema na kyo yamba artiste que je salue le ngakala artiste comédien humoriste na biso ke na telema na kyo yamba musicien to comédien non ça na ngote ba en considération wana en tout cas yo a président nga pe na présidente na olingana ngati sala pena choc anani choc ndenge ba bengana rayo na la team nde sala ko bomba ka ngota ngomoni ki amini cho na koki na ko ki location musicien parce que c'est rose na la team ba 2h 3h oza na répétition oyebi choc nga na zara nango yani nde na kitara fali à l'époque nde choc yo longo ba ndo kitala la team ne ba bengana la team ya choc ya te na regrette lo te parce que na o gagner rien ni salaire place au ba foot à côté ba considérer à côté o gagner ni pour na considération faut comme maintenant moi si à président so comme moi si à président o gagner ba considération ce qu'on appelle na zo vivre na Laura mobali na kacha mibali na zo vivre bongo ça hein non aussi sur le bobo continue tena sisi na obakisa na on ça ta la caméra na biso caméra je sais jouer puis na gros place s'il te plaît caméra ngaye Sarah Tola, devant caméra, il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout au monde. Bon, lingabayeba, si réellement oza mwana nzambe, umutu nzambe. Mwana nzambe. Tango tchaka mutuna ona mbetu. Tango tanga akombo ya Latimi wata, oza orchestre cher héritier watanabe. Ou bénéficie ni loko te na vie na yo na Latimi wata. Rien. Tindo vanda aboy. Elote. Elokote. Tolwaki tanyo soleki sana. Na bénéficie na cacho. Cacho na réfléchir. Cacho on a parqué à Kalam. Pourquoi kota cacho? Makamba fali. Ce qu'on a bénéficié na cacho pour héritier tindara ba bimisanga. Yango souvenir kasiti. Obi na nga souvenir a bien cacho te papa. Na wangani te? OK. Ye moko penza a benga bato akokai ko benga. Yepena répertoire ezalaka. Ba bemisanga ezaka ba 20h. Yepena répertoire ba biso na 20h. Moto na tembe go gagne Costa Nostra. Yango nde souvenir. Ya on est souvenir malamu tkana. Oui, toi tu talo ba biso ba sepeli. Na kosite ouais souvenir la moi. Ba ba regretter ba bi Sarah toi. Te. Papa toko kosa te souvenir ka yangwana. Muso ezate yangwana ka. Ça to là. Est-ce que yembela biso nzi. Pona mona bato baloba nanga souvenir baloba nanga o mankaka ye obosana ke mobali te ngana diego tokutana avant na ya lati. Wana kuna mo simba tetika ko papa. Oui. Na bi mo papa excusenga. Bokutana wabi? Avant na ya lati. Ça rapport no sanga bo. Nande ono ebi? Na ebi ande ona mbani. Bokutana avant wana naza pa fali. Wana ndo yeba kai. To sara de abolingo na biso. So zela eloko expliquer biso lelo. Ezalaka Diego mtabenda yo na latim ou yo muto yaka olongla Diego na latim. Te ngala uti bo e pa fali. Yenda bendanga na latim. Après yo po ye na seni. Si sat. Après ngana sa elo te. Diego chef. Azara chef te. Excuse. Au moins banzembo, au moins babenga oni album aliboso ya wata comment ça s'appelle ça? Titre na wazara nini Real retirada au monde ba kero ezaka ena nzembo ko diba yemba azanga te babi ya boyemba te papa na bingo papa na bingo papa mingi te babi e pa porter lo pete kuna obenga nga papa po baloba na papa je pourrais consenter là j'ai salé mon canton molo boga de la presse chef coutumier par force obita on obi bona kozeli boga na lobaka sakato na senga yelanga kibomo asime yate. Ana raison hein. Ana raison, ye pa elanga ki mobali. Boga de la poisson mam sara lo bandela yoka. Elanga ki mobali. Mais ye pena mobali bi ana mwasi. Te ana mwasi tanda kute des fois. Aujourd'hui marambo. Kindinguti des fois. Te moi je parle de boga avec tout le respect. Je cite non de boga. Te menanga fana kindingo Mais là pas na yo obi oza fa n'est pas chez moi.
Ouais, on a problème là. Non, moi je cite Bogart. Des fois, tu Bogart. Des fois, papa. Ah, des fois. Là, tu confirmes. Des fois. Na sala liste ba des fois au kachiza na tapa. O le na teva o lobaki Bogart va jeter Bogart iwana ba okena poto na ferre. Ah. Et surtout makamba ferre. Malamu ekokisa mana lobela pardon ya ko lakatika. Ya o lakatika. Moi je t'informe. Que Bogart ok poto na ferre. To tika pardon, to tika. Ah ok te. To tika. To zela soka kei oyo zongelingo bisanga. Na bisaka ona na ok poto akei. Mais loka kenante to tika Bogart. Asa des fois. Aza na des fois so, ni ngaza. Na droit permis ya comment ya visa te ningo lo baninga o bazana ni. Des fois. Ana droit visa te. Ana droit visa te batano. Ana droit problème ezaka ke est-ce que faire linga o mema ina tuna na faire. Yo sola na fait. Mutunanga. Ah bon, beaucoup tana na zo poussa no kanga photo. Wa mutunanga penza. Faire. Parce que faire moi na malamu mika kipani ma msute. Faire mutunanga penza. Saratola, Diego Milita bende na lati, mi pa ya félicitations za mama kase yo ba beno po yo bendi. Na benda ndeni. To kende. Mutabendi mutu ate. Yo ba bengano mi chérie. Tete. Ngato ba bengani ngana kutaka kuna. Akosa akuta ensemble nanga te. Batu balingaka ba masquer. Yo na ina no liboso. Ngai. Yo ba bengana yo benga ya lo avant yo be yem ta. Ngai mutaliboso. Après ya tikali. Après kolongo. So ya lunga point. Because bango pe ba because. Missionnaire itieto yebi. Yo moto ovanda boye. Tant ovanda o matisa carrière artistique ya Diego Milito ou kitisa. Carrière, quand on parle de carrière directement, on voit nous parlons aujourd'hui nous pouvons dire réponse à Ngwana. Quand on parle du succès, carrière, tout ce qui concerne l'élévation, la gloire, ils ont un zambi. Le baninga va bêter la scène musicale, de va bêter terre. Bananine. Non, artistiquement, beaucoup na liste réelle. Liste nini. Leader on a problème à visibilité. Ce que bango ba koti. Oyoki. Liste nini o bango ba koti. Bakoti na c'est là, s'il te plaît. Bakoti wapi. Est-ce que na concert wana moni ba kombo na bango ezotangama. Yebisanga ba musicien o ya orchestre wana batangama na internet koleka Diego azabi. Olobi nini? Ba musicien wana oso mona bango combien de fois na internet ba matisa bango ba miniature batangama na ba page le rôle à Diego. Ba uto beta la scène musicale moni bango na ba page. On parle que des héritiers et Weranson. Bango nyos tu banasi ya kufinana. Ils ont quoi? Oh yo sepelte. Non, sepelate ça ne me concerne pas. Tu attendais quoi là-bas? Rien du tout. Est-ce que ça me concerne d'ailleurs? Moi j'attends de Fali, de Ferré, de Fabregas et puis voilà, des Papa Diego, de beaucoup de personnes. Dans la team rien du tout. Donc, les Congolais bêtis la scène musicale plein craqué. Bravo. Bravo, juste bravo parce que juste bravo parce que ça Congolais un mot exact. Comment ça? Nana un mot tel liko nango. Ya ça sala un mot liko nanga pour na ça il un mot. Te ya baksa pe na vie na ya baksa. Et le hotel. Net nini oyo yebi. Le so ba tanglo ba CV auto lo ba koktika le so ba tanglo ba CV ya Saratola le ba orchestre. Na leka kuna ba otangela nga CV te. Poani. Ba otangela nga CV te so monanga na salle émission na yambaye. Merci beaucoup en tout cas. Mais nga fali pour pas pesa nga émission. Nazara na fous na obanga. Na pesa ngo yoyo casserole. Oh, ben oui. Obanga pourquoi? Esprit, musale fanité. Eza au pointé. On est dans nini? Année non baté mais oui ba période où il fallait fungola rapport ya ba journaliste si wayambaka Gloria Olangi Cynthia Kapash nyonso wana tout ça là ngo ya jour moko na studio ya na studio na repa fali. OK. Et comme na souka na boye fallait singa fallait lembaki il fallait qui Kena Sala fallait Kena Sala ouais. C'est normal. Il fallait que Ken a ça là, comment il tourne à Ken, Gloria Sala na siège. Après, ayo kota na plat na studio, il fallait Ken a ça là, après Miga Sala après nga.
fala bia lembi faki oyemba asangisa migi na ken OK atikelanga espace nga moko tanga sisi ikomi tokolanga bitola chama to tourner entre temps to coopérer de ana yoyo casserole ngana essayer lo baka to travailler na yo ngana ka bien to tourner pour na pe na caméra yo ka question exacte mais na biso clair na yo pointe ande no ya question voilà ande yo question coûte ande yo question caméra exacte matos na no exacte wala na chaîne yanga mo sara to la TV matos exacte ba matériel za libosoa somo do matos exacte voilà cameraman azate sko nangana loba na falini na bien yo sala ka to loba ka to travailler à coupage to kaboli OK papa ça mino pembo to zwaka wana fali to zwa coupage to kabola ça to la télévision za rangonga ba tembele ba talibiso na ebité nga si faut parler des passages nangana les cas pas ferré na les cas pas fali OK voilà et ça ba place na zwa quelque chose ni lelo la timi wata we bimisa bino bato ebele bimisa ngate te ngai bimisa papa s'il te plaît je sais to ni yango te eza na bato ebimisa mais nga na zo fait te nga zo faire pas nga bimi pas faire s'il te plaît papa nga na bimi pas faire ebola moi la team ba bimisa nga na prison na so Richard la te abi moi mentionné ko la na parquet abima on a intimite do bola yangwana bato batalo to comme ma bien gratitude merci to comme na suka to retenir saratona aux femmes commerçantes présidente non ngami ngena kombo wana te wa jaloux nanga merci beaucoup mbali bosobe anga pe jaloux je chaque émission benga anga jaloux mais jaloux ango ebimi lelo be ebimi lelo Dieu on a l'unité hein ta place abimi c'est que jaloux télé be ebimi monani penza ke moi je vais t'aider na accompagner maman présidente nous sommes arrivés à la fin yango wana papa nzambe na seul youtubeuse ana ba vision ana ba ambition papa na yaka lobi awaje tala côté na outil oza chaîne non na ata na question te ya tout na fali est-ce que ça va toi là oza na chaîne le plus de 100 000 abonnés mais oui le temps otala bana c'est trop dur ba collègue danga ou bossa musala oza pe fier le bakida chaîne nga lelo eza fier bimisa chroniqueur lelo ceux qui a épaté l'internet na bimisi belé banane na bimisi belé banane mutu kisimbia ese ngam na bimisi ese mama kimpi ngam na bimisi mama kimpi nene sekina surtout na dossier fali na bota ba chaîne belé ngande leader OK ngande ndo mona nga mama présidente ya ben sensé nga ben sensé belé batondi basala ba chaîne ba finga bato babima pananga na boti ba chaîne belé to zaka belé boy to ebi ke kala ba chaîne ya to aro compter que to cause pe tant to sel pe liste ba chaîne mais le to ko kasute ça c'est vrai c'était comme ça donc na ra fier nanga que oyo ba yeba na mokili grâce nanga voilà. Merci beaucoup comme je disais nous sommes arrivés à la fin dernier message na yo na bato batali biso tchara ma présidente ko malheureusement les demandes à l'obag déjà eza monotonie tena zongila à chaque fois nous sommes arrivés à la fin ça retourne bali bosona mona journaliste azana keto ya invité na plateau mbala liboso pena mona invité azo milinga ba benga ye na kombo oyo a proposer lelo a obliger journaliste a bengango badinga oyaki poani wakolu kama kapo badidika sezate tenga boka côté karate na que obi na otiki lota pona ba femme bon so na yambi Sara arolo ba badinga na teka kaboye otiki numéro téléphone na pesité na pesi robe na la tia disponible OK basa qui est disponible en tout cas toteka ba robe na biso penda ya qualité ya qualité à bien soko la tiango CP les ateko toka soki beni mulunge en tout cas biloko nanga ezara ya très bonne qualité soko za intéressé on contacter ngana peut soki mbadinga cha numéro nanga na C pour akobeta nga pe 12 mais ato bengi mbadinga ope so numéro nanga bato bola nanga na Sarato la télévision numéro nanga za olinza mbete mbadinga moni mukolo yo obala ko bengi sa ba journaliste libala neko kufaka jour na makamto salomba dinga moi bilo yo sara batu na ba plateau
ozwango en live na banza mwasi na oloba yango obimaka na journaliste ote na le passé obimaka po yo sala yango bato me bato bamona te me mukoba osalo yango neti nga kana mwasi na wana kana azosalo yango kaka wana ce message à moi message asuka kasi na sisi te yango donc yo vandelaka bavia bato so ekomi na tourne okomi message yango yo ben merci beaucoup commerçant alobi yem daka na baide koleka bafille nyonso ya YouTube so muta za tosala effort so ozolingo latelamba il faut s'informer ozolatela piscine robe à plage robe soirée po yana bato musu balata robe soirée na sa mo ya lati cuir biso tango lobi boye na raisonner ni papa que marche de santé là j'ai sali odile manzaka moi c'est nzambe mal bouché nega lobara ola ta que marche de santé na fête so ye awaye na bien odile andoki odile banzaka Élysée Bokota je vous salue mais makamba solo to s'informater tout le monde a Balenciaga bimisi catch oui Balenciaga bimisi catch mais catch wana exactement musu ya ba sportif oyebi yango na loba problème ezanga biso nini to se documentaire te kozanga ba ID client omoni soine chokoti na Gucci to na Balenciaga to na Versace papa ba ezaka pena mentionner men women kids bana sport omona mne cotisation na sport papa omona mtalati ensemble Adidas mais ya sport autambouane nango akelango pe concert mais à sport donc en tout cas conseil gratuit lokwa tolinga kolata mingi biso ba congolais tout ça là que fort ya elambo zolingo somba eza ya plage to eza ya soirée pour bilamba soirée eza mone loka kosombela sopeka. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. J'espère que vous avez aimé. Vous s'abonnez, ébélez, vous commentez. C'est Dieu merci Mbadinga. Oluli Rob Nangate. N'a pas obligé avec Sarah Tola. On était là, comme je disais, nous avons de certains éclaircissements au Bongato Zoa. Koutanel, Libanda. En tout cas, ce que j'avais aimé, à mes famille. Il y a un nez dans une naki. Bah on peut pas même. Banane ba même. Ba même pe. Na utopia ba on challenge abiki na papier. Basala. Comme mes amours passe. Ça là. Mambi kudi. Yo ni misate. Ah? On ni misate. Et à Robo Sanate quand même. On se retrouve au prochain du Pérou.